Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, Balandiagi Laurent Lobela, autrement dit analyste spirituel. Nous avons juste tout ça l'annonce, il y a émission, vous avez dit Nadim, nous avons battu émission, il y a papa Nabiso à Gramatos, au Basali na papa Splanel, Tolandi émission après Dim, Tolandi émission Tina Souka. To se sentir ka victorieux na makambu oyo biso tolobaka yango tolobaka soki ozali analyste spirituel ete ezali difficile à comprendre volonté ya Nzambe volonté ya Tata Simon Kimbangu baye nyonso balandaka biso na kati ya émission les analyses spirituelles tobengaka bango ba ange parce que émission les analyses spirituelles ezali la seule émission oyo Nzambe alandaka ye na ba angelu na ye c'est-à-dire tango na bandi émission Nzambe abengi ba ange boya ba ange bakiti bafandi tout autour Nzambe bakomi kolanda émission les analyses spirituelles parce que ezali ba inspiration oyo Nzambe apesi biso to transmettre yango epai ya bana na ye papa Gramatos to solola na ye to bebana na ye likolo ya makambo oyo ya lingomba parce que azalaki sima ya papa apo lelo papa Gramatos asali émission pona ko dévoiler ba secret oyo ezalaka na kati ya circuit ya papa apo elakisi te biso toyebaki te ngai na lobaka yango tozali pe ba chercheur indépendant tosalaka ba recherche na biso raison pour laquelle toyebi makambo ebele oyo elekaka na kati ya lingomba et mingi oyo tolobaka ezali ba vérité mingi oyo tolobaka ezali ba vérité donc makambo nyonso oyo papa Gramatos alobi ezali makambo oyo biso tobandaka koloba et soki biso tolobaka yango avant ete papa Gramatos azali collaborateur ya papa apo toyebi bango papa apo aza na batu awa na Afrique du Sud azali na mutu na Kinshasa azali na mutu na Nkamba azalaki na mutu azalaki na ye na niveau ya Nkamba ezalaki papa Gramatos gloire à Dieu Nzambe asali et molimo mosanto alati papa na biso Gramatos ye moko akomi koloba ba secret oyo papa apo asalaka na tout autour biso toyebi na Europe papa apo akolaboraka na nani na Afrique du Sud papa apo akolaboraka na nani na Kinshasa papa apo akolaboraka na nani réseau wana ya papa apo toyebi yango très bien soki tolobaki tosala émission avant alingaki a utiliser même bato wana nde balingaki baleka ba contredire biso mais lokola Nzambe alobi topona ba camarade ya malamu papa Gramatos asali choix ya ko rejoindre biso na bitumba oyo tozalaka nango na kati ya lingomba ya ko dénoncer ba antivaleur oyo ezali implanté ou installé na kati ya lingomba. Je crois que papa Gramatos merci ndenge o rejoindre ngai papa Guy Laurent na bitumba oyo tozalaka nango ya ko dénoncer ba makambo oyo tomonaka ete ezali ko dévaloriser tout d'abord lingomba na biso ko dévaloriser mokonza bule ko dévaloriser pe ba valeur oyo lingomba na biso ezali na yango à travers le monde. Donc prochainement tozali na émission bolanda biso na Africa 21 TV toko dénoncer te mais toko pesa avertissement et pas ya baye ba collaborer na papa apo parce que toyebi bango lokola papa Gramatos auti kuna je crois que batouana tango toko citer bango papa Gramatos aza lokola témoin na biso pona koyebisa biso soki makambo o tozali koloba ezali lokuta ou bien ezali ya solo toko décortiquer muke message ya papa Simon Kimbangu kiangani ya dimanche esika nini alobeli bolimbisi ya papa Tracy et puis ba camarade ya malamu et puis histoire ya yaya na bango oyo esalemaka na mboka ya Kinshasa papa Simon Kimbangu alobaki ebele na message wana biso toko salela bino ba analyse spirituelle très approfondie pour te comprendre message nini oyo papa Simon Kimbangu azalaki na posa ya ko adresser et pas na biso bandimi na message na ye ya dimanche et puis message nini papa Simon Kimbangu azalaki na posa ya ko adresser et pas ya mwana na ye na kombo ya papa Tracy. Rendez-vous toujours na Africa 21 TV et sika nini boko savourer ba émission les analyses spirituelles tolobi yango lisusu ba nyonso balandaka émission les analyses spirituelles bazali ba ange parce que makambo o tolobaka ezalaka ba inspiration utaki pa Nzambe et ba nyonso balandaka émission les analyses spirituelles ce que tali bien
bazali bana ya bilembo. Yango moni papa na biso Gramatos tellement azali na elembo. Atali alobi te. Il faut que ça la choix ya ba camarade ya malamu ndenge mokonzi abule tata Simon Kimbangu alobi et papa Gramatos asali choix ya ko rejoindre biso ba eto bundaka. Likolo ya ba valeur na biso ba eto bundelaka doctrine, biso ba eto bundelaka autorité ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc merci touti Jim ne bozali omona tozali vraiment à pleine culotte. Donc neti bauti kotinde la biso vidéo tolandi yango tango tolandi yango to sepeli to se sentir victorieux et papa Gramatos a rejoindre biso na bitumba sima mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya solo sans intérêt toza sima papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci.